MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. La famille, vous vous rappelez, na Betela du solo plus ou moins un mois passé. Il y a na circonstance ya liwa ya mwana oyo ya majabu rafiki ya kufa ki kombo kimingai to sala ki émission moko et na émission na ebisa ibino ke Manase Nsinda autai ko perdre mama na ye et nazo ki ndeta ko sala émission mote bo elikara na ngope fina mona ngape ke elikara na ngo na likisara na ngaya ngo me bino bo ibikara ndenge Kongo ezala ke ezongi. Et quand tu es observé que moi, bah, rimer et bané au tambola, mais bon, ma mounio se zappé à Hollandais. Mais le dossier à maman Manase Kozoma, pourquoi? Dans la circonstance, il y a l'Iwa et maman de Kolebiso et Nice. Alors, Toyoki Batu, naba live, naba analyse, naba page, pour le Bela Mamboya, Koku fait là-bas être cher en plein succès. Na évité sur Boyoki connotation, Koku fait là-bas être cher en plein succès. Ezalaka basini ya mabe tolobite ke mututu o asala succès sur akufelinde abomi non. Mais est-il que généralement ezala babili mboya malamu te pourquoi simplement parce que kuna basenga kaya motuya ou encore bazwaka ya motuya. Biso tozaka rana pour sala ba analyse pe opesa conseil pe kolendi sabaiki pour tenir biso regarder. Nous faisons nos émissions ou encore nos analyses par rapport à l'actualité, topé à la spéculation, sur les réseaux sociaux, est-il que dans Mbutu, leçon qu'on tirer et ça raté. Alors, tout ça, la émission de l'émission Nice Manianga, plus ou moins des jours passés, à où tu peux perdre maman na ebandeko, maman na Nice a fait une crise. S'il vous plaît, azala qui bien, a sali ka crise na tomo ki, na rozonge la yango. Si tu vas bien peut-être l'obi dans l'émission, boyo kandenge son frère azoko expliquer nandenge famille na mawa tozana ba image bino moko bokolanda et oyo ko ya koloba oyo tozala na moto ko yebisa bino mais on est juste mentionner bino en passant et apparemment ba mawa ngo presque nyonso ezozala ba ndenge moko oka crise abela gite abela ka moki quelques jours. C'était le cas pour la maman de Manase et Oizolo ba mezanine bino boyebi quand tu observes bino tant tout ça que monsieur Serenis ba musicien dit gospel ebele lelo na lobi ebele nyon sauté ebele ba likolo ko luka gloire likolo ko luka succès likolo ko luka élévation et autres ba kotina banzela ya malamu te sans toutefois ba réaliser les prix à payer. Tant ou blanche à Koufaka, boyebi illustration ya roi lion na ba lionso et lobisa mukili eningisa toile. Pasteur Marcelo a illustra acha image ya roi lion à la couronne. Lion na ba lionso na sima. 4 mi pandi. Oyo batu balobaki bakendai plus loin pour na kolobaki lion eza mwasi 4 lion c'est bana bango parce que bana 4 aloba nini na image wana aloba boye bo enviaka couronne ya batu te soki boyebi te ba prix nini batu wana bazala capable ya kopayer na sima ya mukongo ya lion ba chubi ye bambeli batu ba mona ka ke lion alati couronne mais à souffrir dans le silence. Et image wane loba et belé yako sakanate. Et tout le monde avait conclu que c'est lui qui a sacrifié sa femme pour la gloire. Bande kongate
ya biloko to mona ki toyoka ki tozo sala analyse pour nous ozala mbango ya taxer bato na ko finga bato na place ko yoka. La Bible dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Na kopesa yo conseil na vie zala mbango ko yoka koloba moke et ko sunga yo okende liboso. Bandeko, tout le monde a conclu que c'est ça. Et lelo oyo secte ya ko sacrifier surtout ba pasteur et belé bazo se retrouver dans la secte oyo ya kolekisaka basi na bango. Pasteur moi à Londres plus ou moins 2 ans passés, 2 ou 3 ans passés, je crois 2 ans. A kofelaka mwasi. Et ba soupçon bima ya muto alexi mwasi. Lelo to lo bana bino ke bala mwana muke na Congo. Ya za série 6 ya bala mwasi ba série 8. Non seulement ça fiakoli basi ya batu ba mama batu ya église y compris basi ba mabala bango boko basi na batu bazo ko benga. Bato basala ba émission pour na koluka ba salela bango ba émission pasteur akosi bango. Alali bango pour que no bala mwasi mususu na Afrique. Et basi yango pour votre information bazana bango peka ba sacrifice bango nyonso. Oyo ya Côte d'Ivoire ekane soki ekene soki ekane soki ekene akufela rapé mwasi. Akufeli mwasi batutu balobi ki Alexis mwasi. Take kozo mwasi ya mibale. Mama prophétesse oyo ya Cameroun comme les arnaques Yvette Flore. Ou apesa un message pour la majabu. Ou te kopesa message pour la mbonga na biso Congo mikolo. Tango kaka ekana présazui mwana mwasi wana et puis muto abetela ekop wana ezali pasteur vampire moko ya congolais na kombo ya makanzu batu bayebi jipe makanzu. Batu bayebi jipe makanzu. Ye muto abetela ekop ya fille wana fille ya mwaza soki centrafricaine elo mwa bajar wana. Ma prophétesse wana lobi bomoni mwana mwasi wana apeka mbeka. Bandeko absui mwana ya batu même pas soki combien de mois soki combien de mbula o azo divorcer. O divorcer ndengeni. O no fi wana zaina maladie babenga ngone. Ba maladie ezalaka ou bien la vie ou bien la mort. Zaina maladie ya mabe, soki cancer, soki loko nini abombela qui est secret. Oh, quel genre de pasteur comme ça. Wana nyonso na pona nini parce qu'il y a déjà que fi wana ko kufa. Yango fa sauter premier ami bimela nanga munzo rande kutu et sopie sous makasi. Donc c'est ça. De la réalité ça s'est passé lelo mais malheureusement ba on voûté na ba aveuglé. Moi pas comprendre exacté. Et ça la réalité ça s'est passé actuellement dans monde il y a bateau yo basé élevant dignité il n'y a son ko succès réussite notoriété n'y so to mona kambongo et autres. Ah on a confirmé ni confirmé mais na ko pesa conseil ko ça l'analyse par rapport au Ezolo Obama et ko pesa bande ko conseil bande bona ngai. La Bible dit que l'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident mais de l'Éternel. Secret à réussite, il y a succès, il y a gloire, nyonso motoko luka. C'est dans la méditation et la pratique de la parole de Dieu. Selon Josué 1:8. Nzamba ici Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de point de ta bouche après le roi Moïse. Josué fala kota na bana Israël na terre promise. Alobi na ye livre o buku o ya mibeko elongwate liboso na yo. Et s'éloigner, te médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras le succès. Toi qui es à la recherche du succès, toi qui es à la recherche de la réussite, toi qui es à la recherche de la gloire, de l'élévation, de la notoriété, tout ce que tu veux. Rassure-toi que premièrement tu as Jésus dans ta vie. Donc dis-moi là, je suis comme Seigneur Sauveur. Et tambola olandisama conformité à maloana ya makomi na les restes ezali kambo ya temps et le réseau boma batu eza parce que bat bali ko réussir à tout prix okolo na lelo te po buka lelo okolo na lelo te po buka lobi il faut zela temps il faut mboule beta na semence wana il faut moi et beta na semence wana il faut mu pepe et beta na semence wana nyonso wana pona nini pour permettre yango et croître na ba condition malamu lobi bolia mbuma. C'est ce qui se passe aussi dans notre vie. Et on monier soit tout qui la nature elle ne vous enseigne-t-elle pas. Donc bande konangai mukilo bozo vivre tozo vivre za mukili ba principe selon mo mukolo mukili ndenga salela yango. Mais malheureusement batu balingi ko landa ba principe te bango bali ba vivre na monde na bango pasala mam na bango selon bango ezalaka te mukolo mukili aza mutacha ba principe na mokili na ye azali yo du coup okokite koya comme mokili ekelamu
oluko vivre selon yo en faisant oyo lingi obima libanda donc ozala toujours libanda volonté ya Nzambe et ba conséquences et ozala mabe. C'est ça. Et là on souhaite babosa na ezaki tant oyo zo succès gloire musika na Nzambe ou encore na banzela ya malamu te ba conséquences néfastes ezalaka toujours. Mais à maona ya pas ces malgré ça bato ba continuer kaka nyonso na nini envoûtement. Yango bandeko, donnez vos vies à Jésus et rassurez-vous que vous en avez à abri Yankolo Yesouana en faisant sa volonté. Parce que tant on y met les soukans en forme, au Kenda l'église, au Manzambe, mais au tambo la selon yo, de Konaman Zimelangai, vous en a protection moroté et tu seras exposé le diable pour arroser la nyonso ya ligne na vie na yo. Bandeko bake okundo la dossier à liwa ya mama ya Manassé. Balobi ko perdre va être cher tel que maman ndeko mwana en plein succès ezala bilembo ya mabe. Et surtout que lorsqu'on vous soupçonne déjà il y a balolenge moko boye to yebi biso nyonso ba émission Salema ba soupçon tambola ke lobamaka ke ndo na biso Enis Manyanga akota pe banzela ya bien te pour na réussite succès autre. Et lelo o soka kufeli maman les gens ne peuvent que dire ça ataso iliwa ngo ezali na ya Nzambe. Avec Madjabou, ils ont tout le gamin au samba te, to yebi to yo kapé to yo kaka. Donc, moi na o bango babi Messi, a juste succès ke bakoto, batu bakolo bakara ki, maman yemtu apesi maman en retour ya o bapesi. Bandeko, nzamba nzamba justifiera ba o yaye. Soki mambozo lo ba meza bongo te, nzamba o justifier bana na ye. Ceux qui pèsent en dégoût et aussi à passer pe ma conséquence et aux amatés yango ngalo sambolange zaka ke nzamba okamawa bana na Nzambe ba comprendre bato bomi benga bana na Nzambe o ba fréquenter ba église ba comprendre que nyonso ya malamu mutoko luka kozongo ke pa na Nzambe et na nzela ya malamu na ndenge pardon ya malamu. C'est ça la famille ya moketo zaki na moya koloba ya mwana Manastar, quand vous avez les plus aimés, c'est un frère au Batubele Balingakae. Et donc voilà, que Dieu nous aide. Et puis, spéculation en karaté en termes d'élévation, un récit, il y a succès. Et maman est toujours bon. Et ça là, bazaba innocent, maman lobama toujours. Il y a un moni, tout comme makana yesu. Il y a un molobel na bisope. Mo bundeli na biso. Sinon, c'était ça. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur MDGD TV. Mafuta Yasika, moi c'est la grande dame. Activez la cloche pour ne rien rater. Likez, partagez. Et tout le monde est merci. Au revoir. Bye. Mokilio yo na monite na tangi na histoire ya monde na monite na lukina yemba pete tose pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international Pana yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya Nzambe Uni masomo ya ekusu ponanga Okufa se kwa po yo zali Nzambe Yesu Nzambe moneno kitanase Tanzoto poyo bikisanga Ukitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo na Nzambe nanga Yesu Uzali Nzambe Onkotea okani na yo Uzali Nzambo bongwani te Yesu Yesu Uzali Nzambe Mokotea ukani na yo Uzali Nzambo
santu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandina mosantu ozinga bina bangelo bakoyebelaka yo ntongo mpe pokwa Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tu komine la santu, lise kwana yo tu komine balongi. nzambe na ngoya olatike mo vandina mosantu ozinga bina bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe pokwa nzambe na ngoya olatike mo vandina mosantu ozinga bina bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe pokwa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolinga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na miso olingo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu me so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointersele mpo na nga na yo jésus de nazareth amen.